Bonjour les soubana nzambe, ozali 4e vidéo mukona lelo na ko partager misusu bola misusu na nzambe pote nzambe alingi biso mingi nzambe alingi okozokazo kotala video oyo boye malamu na ba oba kotala video mbali boso pe ba komona chaîne pona mbali boso boye malamu misusu bino ba ono to bosabone na kati na chaîne o c'est nzambe na mavula nyoso abatela mutu moko na moko ane o ezala ane moko ya kitoko bokola na molimo mosanto asala ndako na kati na mitema na bino molimo mosanto asala présence na kati na bandako na bino a diriger bino molimo mosantu akoma GPS ya bavi na bino molimo mosantu akoma navigateur ya bavi na bino na kombo na Yesu Kristo Masia. Merci Père éternel toza na posta na nzambe na lola yokamba biso Saint-Esprit koma navigateur ya mwana na moko na sena moyo koma navigateur na biso otambusa misu na biso makanisi na biso maloba na biso zolo na biso matoyi na biso nzota na biso Saint-Esprit yotambusa biso yo guide biso Saint-Esprit guide bana na moko na sena moyo na puissance na bolingo na lobi. Amen, amen, amen. Na koti sur na message ya lelo ya 4e message o lisusu na lotaka place wana mingi na lotaka place wana mingi ezali lisusu révélation mususu ya munene ezali na kati na message na opesa lisusu de message na kati message ya liboso ezali boye ezali message révélation. Pourquoi ezali message révélation boko comprendre pourquoi ezali message révélation na lotaka place wana mingi nazalaki na pembeni ya moto we nazalaki na pembeni ya autoroute ba oyo ba yebi autoroute bien na place o ba bengaka roundabout roundabout babenga ngoni roundabout na kati na rond-point nazalaki na pembeni ya autoroute mais na liboso ya rond-point nazali kotala ezelo komoko nazali ko participer na ngote mais nazali komona yango ndenge nzamba azali kolakisa ngai ngana telembi nazali kosala neti ko assister neti bato bakendaka na cinéma boyebi bovandi na bakiti bozali kotala kuna ngana telemaki na pembeni ya autoroute nazali kotala pembeni ya nazotala makambo ezolekana na roundabout bien na roundabout bien na babenga eloko ngoni roundabout susu na otolo na français ko ni rond-point bolimbisanga bandeko ezali rond-point nazomona nazotala na rond-point kota nazotala na kata rond-point wana namona kata na rond-point wana mama moko na papa moko bazali ko tourner basimbi na ebite na ba système to akana kuna na mboka pona ilakisa bino révélation na bo comprendre na katikati ya rond-point na katikati ya rond-point batie nzete moko munene epikami be mususu na tia ndenge nini nzete telemi boye non mais donc nzete moko etelemi tout droit boye siko nzete mususu ezabo o ezabo siko o ekeibo ezamulai siko na suka nzete na tsaneti boliboko boye nzete o ezamulai boye siko kote oyo tata moko na mama moko basimbi bazalaki ya bandeko na biso ba Caucasian bato ya bendele bazalaki batamde siko bazali ko poussa ngobo bazo tourner na moni bango bakonda makasi eloko ni elekilaki ngai wana ngasi ko na banda kotala bango bola ndezali message prophétique ngai na banda kotala bango siko ngai mbala moko na yoki pose ya kosanza na bandi ko sanza biloko moko ya mwindu makasi ezobima lokola mafuta ezali ko bima lokola goudron bato babi ndenge basala ka goudron ezala lokola ezo bima lokola goudron lokola mazuite lokola essence za kamwa pembe ezali ko bima lokola ngai nazo sanza biloko wana bola nanga bien eza message prophétique ngana sikole nazo sanza ngo mwindi pona sanzi penda ebele penda nazo bouger ti likola ya mbetu na kibomoto me naza na kati ya vision naza na kati na message le na sanza nga biloko mwindu maya mwindu wuti na kati na ngai ndenge nini mbamo kole na tali yango na badikolo babo mama wana bazaki na kati ya mama wana na papa wana ya mundele bakondaki makasi bazalaki na kati ya rond-point bazokene lokwa bazotournaka bazopusa kango bazotournaka siko bazoloba na maloba na bango bolandanga bien boyoka yango bango siko bazokene bazotourner mwana moko pe amuniki ya mundele azalaki wana azosala proteste siko proteste yango akomi na kati ya kala neti o ezali papier siko mwana wana akombi ba makambo awa
akomi makambo awe bele pena na kati boyebi nde bato basalaka proteste awa toza na bamboka libanda ata libanda sikoyo proteste na papier awa akomi makambo sikoyo mwana wana akomi ekomami awa Coca-Cola ezali koboma Coca-Cola ezali koboma bato sikoyo tata wana na mama wana mundele bazali kokende kotourne tala ndenge tokomi boye tozali kobela boye likolo ya Coca-Cola ezali kosilisa biso bazali kotournaka likolo bazali kotournaka na kati ya rompo wana na kombo ya Coca-Cola na monoko sikoyo nga na tali kasi eloko ngana sandi ezali nzoka taki Coca-Cola ezali koboma bato tata wana na mama wana bazali koloba na monoko na bango ezali message révélation ngana sanzi ba maya mwindu ya makasi lokola essence lokola goudron lokola mazut bango siko na moni mwana moko moke azali ko telemel atipembeni wana azali ko kende ko pousser azali ko kende ko telema azali ko sala proteste Coca-Cola ezali ko boma biso Coca-Cola mwana ya moke ya mobali ba âge soko na mona ke ba 10 ans ba 11 ans. Et tata wana mama bakondi donc bazandire batu moko bavanda wana na rompo na bandakala bazali ko selamate likolo ya Coca-Cola oyo ezalaki révélation nzambe apesi ngai pourquoi nzambe apesi ngai révélation oyo Coca-Cola ezali masanga moko malamu te masanga nyonso tu ba jus oyo tozali komela soit disant ba jus biloko nota ba gaz oyo tozali komela ezali kokende ko détruire biso na kati na nzoto pourquoi batu wana bakomaki mikolo pe bakondi donc ezali maladi moko bokomona ngo lelo te bino batu bomelaka Coca-Cola bino bato omelaka biloko noto ya gaz pardon bana na nzambe tata lingi biso mingi aye ko révéler na ngana kabwana bino Coca-Cola ezali ko détruire bato ba malade ba Fanta ba Pepsi ba Sprite ba biloko na nyoso tu ezali maladi moko ozomela Coca-Cola lelo yo omelaka Fanta lelo omelaka Sprite lelo omelaka soki gazoza moko lelo omelaka jus moko quelconque lelo ba biloko nyoso tu Alléluia Saint-Esprit. Babiloko nous sommes dans la gaz katnango. Et ko bomabino un jour. Et ça va maladie moko boko mona ngo sikote et après 10 ans et après 5 ans et comme matin pourquoi comme matin moi na wana zalaki mwana muke ezali message prophétique moi na wana lobi Coca-Cola zo boma biso azalaki na ba 9 ans ba 10 ans ya zalaki ko sala proteste boy siko na kati ya rompo ezalaki ba tata moko na mama moko ba komi mikolo makasi bazo tournaka c'est ça le langage de Dieu nzamba lobela kabiso ezali maladie moko yo oyo melaka Coca-Cola o melaka Fanta o melaka ba masanga moko très gazeuse ozana ba gaz na kati et ko détruire yo lelo telo za mwana muke mais yo ko kendo ko zali futa malade wana lelo ko na ba âge moko très avancé ba 70 ba 80 ans o ko mona ba malade moko ko na ba nzota bato nini likola ba Coca-Cola to melaki likola ba jus moko mabeto melaki likola ba biloko ba gaz to melaki yango to mona ki mwana muke pe na suka te mwana muke atelemi pembeni na papier nazali ko sala ba proteste et koko wana mwasi na mobali bakoma ki bakoko ko tala to za ndenge boy Coca-Cola mutesali biso boy Coca-Cola zo pesa bato maladi bazo kende ko tourner bazo kende ko tournaka kaka na kata roundabout bazo kende tournaka kaka na kata na rond-point Coca-Cola nde sali biso boy bande ko bana na nzambe tinga na yebisa bino ba oba melaka masanga gazeuse ba Coca-Cola ba Fanta ba Pepsi eza malamu te pona bana nzambe ezali ko détruire bana nzambe melango lelo ko sala malamu e ko sala malamu e ko sala elo koteme avec le longueur du temps avec le temps Coca-Cola ne ko pesa bato ebele ma malade na kati na nzoto kaka Coca-Cola te ezali ba masangano surtout gazeuse to ali komela très attention bana nzambe oyo bola mutata nzamba pesa kinga pona bino yango oyo wazana mato akoyoka ayoka totika ko pesa bana biso ba jus gazeuse to sala ba jus to zana ba fruit belé okiko zo nana ozu nana no ya mobesu ozu na ba carotte otie na machine e ko bimiso gwa malamu soko bi ozu carotte otie na orange na kati otie na citron na kasi oniki na machine e ko pesa au jus ba fruit za ebele okiko zo manga na watermelon o mélange ensemble otie moi carotte bi jus na otie moi carotte na citron na kati e ko pesa au jus to tika ko mela ba mimela mela o to ali ko mela tala bolamu na nzambe tala révélation o soki nzambe révéler bisote biso ba na nzambe to sa batna kokufa ba o bazana mato ya koyoka ayoka na ko forcer motu te atika ko melelo ko ya melaka menali ko sala musala tata nzambe ali ko mona ba santé na biso ba maladi musuto ali ko zwa ezali ba biloko to ali ko mela ezali à travers ba biloko oto ali ko tia na kati na nzoto na biso nzambe alingi biso mingi yango a révéler biso message oyo yango na mwana muke na 10 ans na 9 ans Coca-Cola ezo boma biso et na ke ko tala kuna lisusu na rond-point na moni ngana telemi na zali ko assister bango to ali ko solo na kati na mulimo bazali ko loba ngape na zoyoka bango
ndenge tozabo tala ndenge Coca-Cola bakomaki bakoko makasi mibale bakondaki pena makasi mwana 10 azo protester neva be 10 azo protester ça la proteste kuna ne loko na eboye Coca-Cola ndenge zo pesa biso malade ozalaki bolamu na tata Nzambe révélation oyo toyebaki yango te ngai na sanzi bama ya mwindu kuna mwana muke na neva be 10 azo tamba zo la proteste Coca-Cola e bango kuna babandisi kokoloba ba malade no tutobeli tane to kombe Coca-Cola bandeko botika komela babiloko wana wazana mato ya koyoka ayoka Nzambe asala bino bolamu na kombo na Yesu Kristo Masia nazokota suna message mususu eza pasi pe mawa o pesa sur révélation mususu ya bandoto na lotaka place wana pe mingi na lotaka place wana mingi na lotaka place wana mingi boyoka ba révélation cachée bana Nzambe to banga bandoki te me boye bakindoki zali batu balokaka biso makasi batu na biso ka ya famille ba camarades na kati ya quartier na kati na communauté wana bandoki liboso ba pape binemi tozana bango bata musika te révélation na o partager na bineza pasi pe mawa l'air na monaki yango na lelaki na miyoka ki pasi batu mtusu bazoloka batu na sena moi pona kaka loka yo osala eloko te otuna eloko te pe opesa ka mbote te boza même pas famille atakutu boza famille boza même pas ba camarade boyane na poto longo te boutane na mboka moko longo te yo muta province mususu ye muta mukili mususu ye muta province mususu yo muta kote mususu mais azana audacité ya koloka baninga azana audacité ya koloka mwana Nzambe moko songolo eza pasi pe mawa le na mona ki révélation oyo na miyoka ki mabe makasi pe mawa mingi na mi poser ba question pourquoi batu mususu ba yana musena moyo ka pona koloka batu révélation ndoto o ezali explication ndoto o ezali na moni nyoka moko amune nazoleka na sama bele nyoka wana zoleka na sama bele me batu baye bakateke nyoka asala ndako na sia banda biso lutovana na banda nyoka moko aleka na kuna na sama bele batu baye bakate nyoka na leka na kuna na sama bele batu baye bakate kokoma ngana komi wana na moni mwa lidusu moko panza na kata na komi na lopango wana na mur ya ndako wana bola ndango bia ezali ba révélation ndenge Nzambe alobelanga na bandenge bele siko moi lidusu moko fungo natala bona moni ke no nzela moko za na se natana nzela moni ay nyoka zoleka nyoka mwa munene nguma moko ya munene nguma zoleka na batu bamona batu bazolo bananga batu bafana na kata lopango wana soit déjà lopango wana ndako wana bazolo biso no toyebi nyoka oyo nini aleka na naeka awa asala batu lokote pasi pe mawa po boye bakedini bandoki mingi balokaka batu bazalaka bata musika te batu na tuni bango bino bozomona nyoka wazo lekana botika alekana kana ya sala batu lokote banani bandoki bazalaka musika te batu balokaka batu bazalaka ka batu avant no tout autour na kati na ndaku na yo be na kati na libota na bino na kati na famille na bino na quartier na bino na kati na église bandoki batondi po balokaka batu na kati na communauté na kati na mboka na bino basa ibisanga nyoka wana lekanaka sikwe loko moko salinga surpris pasi place révélation ne koya mamonga siko na fixer pena nyoka wana misu le na fixer misu siko bandi ko lekana ko lekana zo lekana poso parce que nyoka longola ka poso na moni nyoka wana longoli ezali message prophétique révélation nyoka wana longoli poso siko le zo longola poso akomi transparente na zoko ka misu na ngai batu bazomona nyoka me misu na ngai zo kendo ko percer na musu na nyoka likolo na zomona nyoka akomi transparente na kati ya nyoka wana botu na nga na moni nini na kati na libumu ya nyoka bakanga ndeko mobali kuna na kati ndeko mobali wana lala kuna na kati na libumu donc balongola ndeko mobali wana makanisi bamema makanisi na mukilimo kwa musika ndenge mulimo banda ko sosolisa ngai bakenda ko kangango quelque part donc nyoka wana da alekana kanini alekana kana mutu na kati na libumu naye siko lena bandiko ganga nazo ganga mutu siko mutu ngo ona mona kati na libumu nyoka wana pe maramoko ndenge mulimo ezalaka abimi pembena nga azali ko mimona yemoko na kati na libumu ya nyoka abandiko kamo ngape nazali ko kamo na yekola mukana pongi eza pasi pe mawa Nzambe sunga biso bana na yo Nzambe batela bampate na otikaki na Yesu batela bampate otikaki na sena moyo kotika bango te mona zali kosaka na bana na o mbamoko le na lamuki na sena pongi e mulimo bandiko sosolisanga comme d'habitude bato ebele to na sena moyo bakanga bino na kati na bakadena na maloba
bakanga bino na kati na mabumu na banyoka mutu azotambola na bomoi mutu yango namonaki na kati na libumu banyoka me azotambola na bomoi na réalité boye vi na ye ezalaka boye namonaka vi na ye mpenza ezalaka boye nzoka te aza na kati na libumu na nyoka mpe na mpe ekomiselaki message le nakomiseli message wana donc mbala moko mwana mobali wana agangaki tobondelaki mpona nzambe asala ye délivrance molimo na nzambe ezali kososo bato mingi bazali kotambola na se na moi bakanga bino na kati na milangi bazwa milangi baboka na kati na kati na ebale bakanga bino na kati na banzete bato mosusu bakanga bango na kati na banzete omona olalaka na kati ya ndako me omonaka eza na vie me bakanga esprit na nzoto oyo ezala enveloppe me mutu ya solo ezali molimo bandoki bazwa molimo na yo bakanga yo na kati na nzete bandoki bazwa molimo no bakoti yango na kati ya ntaba bandoki bazwa molimo no bakoti na kati ya mbwa na kati ya nyoka bandoki bazwa molimo na yo bazwa makambo na bakanga na kadena baboka bakadena na kati na matoilette kle baboka kote mosusu est ce que vino na se na mo ekotambola vino etambola te bato mingi bakanga bino na kati na bacercueil oza na kati na bomoi bani bakunda o deja bakunda makambo na onoto na cercueil mais yo ozali kovivre makambo na etamba malamu te oza na kimia na nzoto te obano mona échec sur échec obano mona pasi na pasi mingi bakanga bana nzambe ebele mulima bande koloba na ngai bana na nzambe mingi bazali kovivre na nzoto ezali wana mbe biloko na bango nzambe apesa bango santé na bango milimo bakanga yango na kati na place moko songolo bamisusu bakanga bino na kati na milani basi bakangi mibali na milani baboki na ebale balingaka motu wana tavandi na ekakatika anyokola motu wana bafami bakangi yo na kati na clé omona bakanga bino na bakadena baboka bakadena epa mosusu bazwi bakle baboka epa mosusu pote balinga konuire vie ya mwana na nzambe balingi koyobonga te bamoni étoile eza kati na bazali kotufe étoile na yo keno moya kende liboso eza te nini babendo kava na kati na libule elongo na bango kufa na bango elongo botala mabe ya bato na mokili mibali bake kokanga basi na kati na bakadena na kati na bandako banganga basi bake kokanga mibali na kati me balingi na bango mibali wana te alingi mutu wana te me mpona konuire vie na yo yo kanti ovai na mwasi wana kati na mwasi wana kozala makambo mabe mpenza bato na mokili bakomona yango me yo moko mbali okomprendre yango te bakanga maka parce mwana mobali na kati na nyoka balongola namoni makanisi do avandi wana donc makanisi ya bomoto eza lisusu te donc balalisa epongi moko pongi ya kibondoki pas comprendre le côté ezali koleka na kati na ba vie ya bana nzambe na kati ya société na biso na kati na ba gouvernement na biso na kati na ba église na kati na ba compagnie na kati na ba ndako na ba quartier bakanga milimo ya bato na ba quelque place bato mosusu bakanga bino na kati na ba cercueil bakanga bilamba bino bakunda déjà bino mais yo ozaka na kati ya ndako vino eke liboso te bana za bo changer ba langage à prier ozala ki révélation nzamba pesa kingai à travers mwana mobali ona mone bakangi na kati na nyoka na kati na libumu na nyoka mazaki na bomoy apesa nzamba bandi ko talisa ngai bato ebele ba vina bango zo ke liboso te bazwa bakadena bakanga bino na kati na ba prison spirituelle bolimbisa ngai bazwa bakadena bakanga bino na kati na ba cercueil bakunda bino bakunda yo na makambo na cercueil bakunda bino na kati na babumu manyoka batia bino na kati na bamilangi baboka na zela mani be na kati na zamba c'est très dangereux nini kibondoki mutu moko taka uta na Chine po ya koloka mutu aza awa te bato balokaka biso be bato balokaka yo bato oza na bango connecté na kati na l'église bokenda kuna bandoki batondi na kati na ba famille na kati na ba quartier na kati na ba communauté Bouta kine na mboka place moko te boyoko kuta na ana kati na mikila libanda akomi koloko nini pazo mono zoke malamu akamati nini asomba kadena moko bo alobela ngo maloba yango nde bakanga bato asombi kadena sika lobeli maloba na kata kadena akangi kadena ngba azu abwaki fungola bwaki yo bonga te soki Saint-Esprit révélé biso makambo te poto partager eza passe pe mawa yo so kanisa ke non ozi ono to nzamba pesa kiyo okokisi no to nzamba pesa kiyo te bato msusu bakanga ba santé na bino obandika ko bela okota na hôpital na hôpital surtout soko zali ko bela malade okena na hôpital ba mona ke loko te luka belela nzambe nzambe apesa kala apesa ka message apesa ka pekisa apesa ka solution biloko onu sonini ba bakanga bino bosenga na nzambe ba clé spirituelle bose mutu nyoso kolanda message o sala prière senga tata nzambe na yoki message mama Nathalie apesi o uti pa na tata nzambe pesa ngai clé
na 2023 otokoti nzambe pesa ngai clé nakende ko fungola ba prisonnier surtout place bakanga biloko na place bakanga nzambe nazo fungola ba cadena no tout place bakanga pe ya ngai nzambe nazali ko fungola ba milangi nyoso tu ba nzungu nazali ko fungola ba milangi nazali ko panza ba nzete na kati mabumo ba nyoka na mabumo ba mbisi mabumo ba bantaba ba nyama ba ngulu nzambe fungola nga bimisanga na kati na ba cercle na kati na ba hôpital misusu bakanga biloko na kati na ba hôpital hôpital ba yo bela ka malade okenda na hôpital ba mona ngote ba kanga kuna na kati hôpital donc ba usa condamner ko melaka ba kisi. Merci Saint-Esprit. Bo senga na nzambe wana pesa bino ba clé. Nzamba pesa bino ba clé bo fungola nyoso to abino ekanga maki. Bo za ko kanga membo yebi bo zo mwa bo za na bo moyi e ozo tambolo ki mo voyage so mwa lipa kwangole mais ozana ko kanga ma. Bo fungwa mabana nzambe. Saint-Esprit sunga bana na yo na message o ba comprendre ngo. Ko kansa tenne go zo lia lipa na fufu ali kola mesa nzoko te bakanga iloko na omoko boye bakate. Bakanga ke ozo musala te. Bakanga ke oyoka liloba na nzambe te bakanga ngona kadena mutako oyoka liloba na nzambe te bakanga ngona kadena baboka kadena na osia kleba bazu kadena baboki na osia na Amerique bazu kleba ko boka na Afrique mutana vine ko bonga kate bakoka ngali bota na yo bakoka ngako bota na yo bakoka ngali bala na yo ndaba misusu babala mibali o basa bango te bakanga ba mibali wana bako basala ka kindumba tongo midi pokwa impoli numéro 0 na kati na libana ndako mais bato bazali ko mona kati na famille na kati ke moso na respecta kayote yo mona kama kamosi na sala te mobali wana aza penda blind bakanga epena miso mona kate wana seke nini bakanga muto na clé bien moi ça zali ko mona mobali asala makambo mobo et se pelisate mobali wana yo kakate bakanga mobali wana clé bakanga batu ndenge nini na maloba na sala vidéo moko na kansa 2 ou 3 ans passé maloba o eza na puissance maloba eza na puissance makasi ngana palpa par puissance ya maloba parce que nzamba kela yo na ngana liloba nzamba kela mokili mobima na liloba maloba eza na puissance bino pe kaka na nzela liloba nzambe kote bakanga na bakadena nzambe kote bakanga na kata ba cercle nazali ko fungola nzambe na zikla opesinga na likolo na fungoli bakadena ezala baboka ki na kati na océan na kati na volcan na ko loba place note mulibe kotinda o loba ozali ko mata na motema na c'est ça que l'esprit te demande de parler loba nzamba ko sumba yo moko ko mona vini ko changer boke ndoko luka bakadena place bakanga bino na ba prison spirituelle na ba cimetière na kati na bazamba na mabumu na banyoka na mabumu na bangulu na kati na banyao na kati na bambwa bozala libéré nzamba libéré bino. Merci Saint-Esprit pour na bolamo pesa kinga na pesi bana na yo nzambe sikise bana na moko na moko bana na message au Seigneur nzambe yo na lola o visiter bango que ton nom soit exalté Seigneur notre Dieu nzambe na commission nzambe na mavula nyoso puissance ton nzambe kangola bana na yo ba o bakanga bana kati mabumo banyama na kati na bambisi na kati na zamba Seigneur na bakadena baboka na kati na baibale na ba cimetière nzambe bakadena baboka na ba toilette nzambe bimisa bana na na kombo na Yesu Masia basa la libérer Seigneur notre Dieu na kombo na Yesu Masia nzambe na bomoy na puissance molimo musante na bi amen nzambe tata batela bino asala bino bolamo o ezali ngaya bino mwana musana tata nzambe na kombo elage na mama Nathalie nzambe asala bino bolamo ba révélation le nzambe azali ko révéler biso eza pote sunga ngai esunga bino bana nzambe esunga bino corps du Christ nzambe alingi boza na kimia nzambe alingi boza na boza malamu nzambe asala biso bolamo nazana ebela koloba na kansa na suki apona mukona lelo les nzamba ko telemisanga pona loba na kwa partager milo su bolamu na nzambe tete nzamba kila likolo na sinzamba na mavula nyoso asala bino bolamu na ebele afungola ba don spirituel na bino susi na ngezalaka nzambe na molio mosanto afungola moko na bino bato bozalaka na kolana na katna pote bomona ba merveille ya nzambe pote bomona makambo secret ya nzambe makamingi na monaka na koka même pas koloba mais nzambe la opesa nga makasa koloba na yo partager na bino eza passe pe mawa mukilo tozo vivre nyoso te banda na kati na molimo apesa kwa otake biso na physique mais to banga bandoki te oza kati na biso aleki bandoki na lobaka mingi na ba video na salaka pona bino bana nzambe makamu na nzambe leki kibondoki na kibondoki na ebini na lobaka biso nyoso tu toza milimo yo zali esprit ozotala nganga pe na za esprit mbeto vani na kati na nzoto ebengami enveloppe nzoto ona biso za enveloppe
biso nzoza milimo bolinga tomata na nzela milimo bo nzambe a révélé bino makambo ebele nzambe ko révélé bino makambo ebele o boyebaki te soki bokobi na kati na prière bokobi na kati na repentance bobanga nzambe bana ko révélé bino makambo moko na bino oyo ko délivrer bino oyo ko pesa bino makasi ko vana scène makona nzambe oyo ko pesa bino makasi ko lokelonga na nzambe oyo ko pesa bino susu boba ko sala relationship moko ya bosolo na nzambe bosala intimité na nzela na nzambe na nzela na prière na nzela ko banga nzambe oyo zalaki bolamu na tata nzambe. Le 4 janvier 2023, c'était bolingo na nzambe e battre la bino e kangola bino. Kimia na nzambe e battre la bino e protéger bino. Nzambe na mawana likola bana na yo ya peuple na yo. Na tiki nyoso to akoyoka message au Père éternel na sena ngolo maboko na yo. Nzambe sala bango bolambo. Pesa bana na moko na moko ba clé spirituelle, ba fungola ba place nyoto ba kanga bango. Nzambe pesa bango ba clé ole kana passe partout. Nzambe na sengi pa na otata ndenge opesa kinga ekle nga tata nzambe apesa kinga kle na ngai na fungoli pe na moni nzamba na pesa bino ba kle na bino place bakanga ki bino nzamba pesa bino ba kle bo fungola ba porte nyoso tu pe bolo ba maloba le baliko fungola baliko ba maloba epesa ka vie yango nzamba akelaki likolo na se akelaki ngano na nini na parole benga maloba bolingo na nzambe batela bino kimia na nzambe batela bino na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo mosantu amen. Bye na lingi bino nyoso tu na bolingo na tata nzambe un jour tokuta na sena moi te tokuta na lola parce que toza ba passager na sena moi bye.